plus pour vos soutiens, vos appels, vos SMS. Merci infiniment. Les lots n'ont pas sa point de vue dans la mambo et le à la toile. Bisognos tout le monde a dit, mambo événement aux alaki sur la toile avec événement ya hérité Watanabe, Totori na moto na tembe. Donc, concert il y a la Dôme de Paris. Donc, ce que vraiment j'ai aimé, ils ont des mots moi si Allemagne ou bien n'habite Allemagne ou bien Belgique. Il y a une vidéo dans la précédente vidéo dans le bag héritier Watanabe. Et puis, il y a un lien moro il y a des commentaires, il y a live, il y a TikTok, il y a des spiritas, il y a mes contents dans le concert. Donc, pour moi, vraiment, je trouve ça c'est bien. Merci vraiment merci vraiment infiniment pour l'honnêteté et la sincérité. Donc, tant que nous avons hérité, nous avons pour dénigrer, nous avons pour diffamer l'artiste. Et parmi les grands stars amour na biso. Donc, on va valeur, on va porter culture na biso. Na ninga libanda. Mais, conseil peut quand même, biso, au moins, ba mission, ba loi, ba joueur. Bon, on va la catch à terrain. Bon, on a été au biso, ba supporter, biso, toi, libanda, total. N'habite tout le monde n'a pas payé tout. Tant que les autres, tous les supporters, ba mon a faute, ba mon a occasion aux joueurs au la bime arrêter yango. Donc moi joueur mais pour nous passer que balle pas mon tout était. Yem tala y proche, pour ça passer que balle en ça. Déjà le roi biso. Donc ba mission na so alors ba joueur ba na 4 terrain, mam o bon mon a. Donc biso mam o biso do mon a ba mon a honte. Donc on est en moto les gars. Tout ça idée, tout ça conseil. Donc, ils ont pas obligatoire, ils ont évangile, ils ont il faut que mission bandima. Nous allons peu évangile. Ils ont notre point de vue total à tout le monde. N'est tout le monde dans ma camp. Donc, merci Nandebo. On a vraiment denga le big noté bras dans la ndio au lobby la vérité, l'eau le baki, tala et l'autre côté nango. Donc, concert était là, ils ont bien spectacle n'est là, ils ont n'engé hérité na. Nandenga grandeur un spectacle qui n'est nandenga na mais le premier est que non musique à l'élo à Congo et comment que non faut ça rappeler mais le plein n'était pas là, le plein n'était pas au rendez-vous. Donc à hériter vraiment côté à plein ils a eu dans mon bout le concert un peu comment il va théâtre les ba loba waneza banani na mo ils en a ba TikTok au kende bogeluka bani nyona ba TikTok ils a ni na ba spiritas. Bon, après, ça va point de vue, on va tout à sépélité, on va tout à siliki, babi, il y a un concert, bébaki, il y a un mot concert, il y a un mot bétamato, il y a un mot rêvé, il y a un mot comme il y a un mot sougina, bon, concert, on a talé, on va matin, habité, so il y a eu roi David, sougui, le bessorita, mais il y a l'autre bimisé la podium, donc, Pablo, moi, comme le roi, moi, théâtre, moi, donc, batali, moi, la ndenge, va concert, la ndenge, va nous le kinara, et qui est venu à la théâtre, et qui est venu à la niveau haut, on va nous candidater. Donc, puis on va filmer ma vie. Donc, toutes ces histoires-là. Donc, musique à l'élo, comment il y a un point de maillot, il faut être plein, il faut être pendulé. On prend un temps où il y a un tout petit, un temps où il y a un mais quand même, au ça plein, il y a bien ces arrêts. Donc, c'est ça vraiment. Merci, on a vraiment moi aussi. Donc, on a eu sur la sincérité. Donc, nous avons les gars, nous avons hérité, dénigré, nous avons si il y aura moyen de reporter parce que porte-parole, tout est censé avoir ces informations. Ils n'ont pas fait le bon boulot. Là, ils vont apprendre à tuer les gamambos. Oh, il fallait pas ça promotion. Promotion, nous, les Sabino. Invité, il faut attendre que Sabino retourne. Ils ont la façon de faire la promotion. Ça il touchait beaucoup les âmes, il touchait beaucoup de fanatiques au Baroya, mélomanes pour voir la musique. Dans Bablo a bossé ça qui non et opère de contrat et comme non pour étranger produire au talent ça le bêtis va revenir na yango ba mieux soit na tout. Donc on parle. Donc Bablo donc il y a mon la été pour moi vraiment la mon qui est
très tôt ya robeta concert pour reporter yango donc ngo change héritier te baka musicien ba reporter ba vient date change ba opété batikalaka ba obazali donc presser la vie et mo peza la bien te parce que yango moi que non obeti mutu na libende donc c'est ça ba tout na TikTok na Facebook na ba plateforme nyonso de comme il aura genre mokiri bon c'est mokiri héritier donc c'est ça biso to menga conseil héritier aza moins et tout ne na ba que non héritier na so na ta que moins et tout mais bato mosusu spirituel so baza na cerveau ya fourmi donc bamonaki wana lokola bainsulte or na ndopi ya conseil loko nanga lobela la main noire bandeko na ngai nayebisi bino keno Ferregola toujours combati tokanisi lokola mambo ya main noire osilaki mais mambo ya main noire ezocontinue mambo ya main noire ndenge ezokendele non eza vraiment eya so normal te bokokombattre motu betina baniveau te bamisien lokola baheritier baomema groupe mobimba na poto groupe mobimba na baguitariste na banani na badanseuse bakitu bakende mais orchestre monene lokola ya jet set bakomema bamisien te bamisien mosusu bakozwa visa te donc eloko mnafo ministre ya culture ya kote eloko parce que chef d'orchestre ya jet set alobaka no te musicien oyo ti sikoyo bavisa na bango na bimi te eza bamisien oyo ti sikoyo bavisa nano bazwi bavisa na bango te donc wana nayebi te ezongolakisa nini donc concert ya UNG Arena donc nalandi chef d'orchestre ya jet set alobi ke toyana bamusicien mosusu na bazwi bavisa te la plupart ya musicien oyo bakende poto bango baade na poto mais eza na baoyo vraiment keno baza demande oyo bafanatique bana besoin omona eloko baya ilus eya lokola Mark House eza lokola bavedete wana bastar wana oyo babeta na jet set donc bavisa na bango no ebimi te na baporte parole quelques porte parole donc ofamie bakende y compris gouverneur gaulois ye mpe fala kende mais ti sikoyo bavisa na bango ezalaka compliqué yo nayebisa bato omoni Ferre c'est un leader Ferre un esprit donc Ferre mna alwa milinga okange na maboko te Ferre alwa milinga okange na maboko te omoni mai okotsango boye osimbi yango mpe bo quelques minutes so bokangi bien okotambola mpe bakilometre esopani te esili te na maboko na mais milinga okanga yango boye te Ferre alwa milinga donc bamisien oyo no bazwi visa te bamisien oyo baportaka quand même un plus na kati ya orchestre ya jet set bamisien no Mark House ablagi te malgré tout babobar na lobaka na tv malgré tout indus abetaka na tv wana mais bamain libre abetaka mais Mark House ayi mosala na ndima Mark House na stade martyr ya Ferregola blagi te siko motu oka Mark House oyo aza te Ferre ane na basoliste ane na baguitariste mais Mark House a chef Mark House ye nde moto ayebi donc ayalokola ye na Ferre basolo na télépathie tala baconcert tout oyo Ferre abeta Mark House aza na baconcert wana otala son ozwa so olandi son accompagnement olandi arithmétique olandi ndenge ndula ezokende donc osentir na yeno ye un professionnel Mark House ablagi te ekolongola Mark House na nsima Ferre eza na ya poids eya na ku oyo na yeno ku mo ya makasi malgré tout surmonter yango mais Ferre ye mo en tant que musicien en tant que grand star lito ya danger ye mo ayoka na bigeno te Mark House azangi eloko wana jibe andosala yango donc ye na Serge banda se communiquer le wana télépathie donc jibe avant bouger le boko Serge déjà bigeno te fana pesa passage jibe avant sala boy donc Serge déjà yebi yango wana bato wana ntango jibe Serge akufaki jibe alelaki makasi parce que ayebi keno moto akomprendre nde ye wana na orchestre ya jet set Mark House comprendre affaire na nde mo asalana te
double Adidas awo ya faire Simba mais soki marque ozalaki yango aza sous plus danger lisusu mais lelo sikoyo belema yango wana balwa marque ozwa wana ti sikoyo bazwi bavisa te ti sikoyo makambo na bango ozo compliqué ti sikoyo marque ozalaka na kini ti sikoyo ya elusaka na kini bamisien oyo nangeno non nayebi te yango faire yango bosala nini ngai awa nayebisa bato ke non faire plus puissant parce que so faire ayi faible bango occupé te babwaka toujours libanga na mbongo etela donc faire dérange baorchestre ebele faire dérange yana bato bana nsima ma bafere oyo il se sent dérangé baosentir ke non te soki moto ake na baorchestre ne mobimba ake na bamisien ne mobimba ezala catastrophe concert wana ING Arena etikala histoire alwa stade Kamanyola etikala histoire double Adidas Arena etikala histoire ING Arena mpe oza histoire le roi Genève etikala histoire donc bato wana baobanga ils ont peur baomona keno te non mwana mai oyo niveau okeye na makambo eza mystique pour faire na beta concert faire la beta ndule faire la beta ndule eza na live eza te oyo mundibu atoloba mundibu mokili aka mabe mundibu alobi eza première fois abeta live concert eza na concert ite otana donc ndenge abetaka na ye nani na alever le rideau afali eyaki na playback yangi na playback eza mambo ya soni mambo ya soni kodimine fali ntina baniveau wana donc nzoka ayu arena fali yangi na playback wana tokota moto toya na mamuda eleki na modele donc wera faire siko abetaka live faire abetaka live donc live omwa keno live moto ayoka na keno ndenge betama na style ndenge donc omona nzembo ozokende bavocal ezokota mabanga ezokota donc elengi ya concert nde yalaka mwa sans marque auze eza mwa pasi elo esalaka mwa faire makasi parce que faire c'est un bon musicien ayebi kokunda batru ye moko baporte parole oyo affaire fa bakende bafabi bazaka mwa chance bakende mais ti sikoyo bango na bango avise o mobulu ministre ya culture fa kota likambo fa alandela bambo na bate ministre ya culture yango ozalaka nani faire osa fierté ya Congo bamisien nyonso baosa fierté ya Congo kaka faire ye moko te fali pupa héritier watanabe kofolo mileji mpe mpia na weranson bato wana basala fierté ya Congo quand même babiloko mosusu kwa bavisa oyo foso bacomplication ya libo ministre asala lettre faire alors c'est l'orchestre oyo ekenda na bato na bamusicien na banani bazonga bango nyonso bakopimela bambrovisa te surtout belema na ye ya elusu wana combien de bato baoluka ya elusu combien de bato baolela ya elusu mais bozwi kaka bokoti je moko boye bofaire souffrir mwana mai non wana bofaire souffrir te po faire souffrir faire bapimela ye nde visa po faire ata ye moko faire aloka kofolomide partout okenda okeka ye moko abeti misiki na ye ala bamisiki banzembo ebela yemba ye moko faire mpe mema aokende partout aobeta ndule na ye ala bamisiki ebela yemba ye moko sans kutu kokokenda nani te mais siko apport wana ya bamusicien na ye wana oyo mwa bazalaka no so basimbi eloko bosentir na différence bamarke auzo wana na boyi baoyo babetaki double Adidas parce que babetaki bien Genève Arena babetaki très bien mais marke auza na apport moko abakisaka marke auza ayebi ndeni tokolongwa na nzembo toke na nzembo sans tokata avant na so na otala concert à stade de Kamanyola na banon mwa balono batravaille malgré batire na betaka babala réel na betaka wana mais marke auza mbose
Donc ça, on a plaisir sur le ministre de la Culture à côté de Mambo. Bateau vraiment va l'essentiel, bateau vraiment vraiment attendu. Ba kende, ba présenter bazana UNG Arena. Et ça va plaisir makasi, vous avez maman la plaisir. Ba Gaulois déjà habillé presque fini. Donc sold out, il y a un sold out et bétama avant les 7. Je suis sûr et certain que non, faire rigolo ça sold out avant les 7. Donc bateau c'est là va payer ni na concert. Faut vous la nania, vous la chance. Faut vous la chance parce que billet zaté. Billet ningo qui n'est lancé là les 7 juin là. Ils ont mon boulot. C'est la page pour vous habiller. Donc elo wana va te belé baolo bangote. Na si pe groupe ya nani baolo bangote mais moi j'étais déjà au courant pe une émission en total. Il y a chef d'orchestre, il y a fait rigoler. Il y a Jet Set à l'Obion que non, maintenant il y a toujours. Les gens, les musiciens, vraiment, bien, vraiment très attendu. Bazuno va viser na bangote. Pour aller, il y a la main noire moïsana. Ils ont une rare et coincé faire, mais faire pour coincer, il faut beaucoup canganer. Faire avoir mille. Aussi moins ma beauté. Au kanga, on te bombe, on coincer la bangote, ils arrêtent. T'en faire un marque, faire un marque, on a pu boutir au bout de ça faire parce que karma na eu au bêta de ma bé. Karma est bêta de fort. On peut ça merci na tout balanda, on peut ça merci na François Luta. Loantine Lola maître Chogoshi, merci na. Très bientôt, donc le 7 juin 2025, na Belgique, un grand événement de charité, de fraternité, avec la fondation ISD. Soirée de charité. De charité. Soirée de fraternité. De fraternité. À l'occasion, il y a construction Mounene Oyo. La fondation ISD ezali ko construire Nabibwa pour naba orphelin. Yango Bazako organisé ce 7 juin 2025 na Belgique. La fondation ISD, Maman Charlie et tout le moment de Belgique. Basangani pour Bassa Elabiso soirée événementielle. Et voilà un événement remarquable, extraordinaire, monumental qui va se passer dans la Belgique. Le 7 juin, à 18h, mise en place terminée. J'ai fait l'appel à tout le monde. Bateau nous sommes de bons cœurs. Bateau nous sommes un cœur en or. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Voilà. C'est un don que Dieu donne. Voilà. Voilà. Tobengi biso nyonso. Ba oyo nyonso. Ba maman, bilenge, bana nyonso. Tu as participer. Babi ba place est limitée. Tu as participer à dîner de fraternité. Voilà. Babi tu participer à dîner de charité. De charité. Bateau nyonso baza la charité. Bateau nyonso nzamba pesa motema yakokaba. Un cœur en or. Un cœur en or. Tobengi biso nyonso. Ngai na kozala parce que le 7 juin na Katia Belgique, je n'ai jamais manqué à cet événement. Voilà. Venez nombreux. Bino bateau nyonso bana mité mamalamu. Bino bateau nyonso boninga kako sunga. Babi to sunga ba orphelin, to sunga ba veuve. Pourquoi pas les enfants de la rue? To bien biso nyonso. To ya tellement ébélé, moi je serai là. Fondation ISD, toutes les mamans basangani, babi baza on a déjà prête ba yamba biso. Appelez déjà na numéro oyezanase bo sala ba réservation na bino. Boya ébélé to benga mi poto sunga to sungana. Ba place est limitée. Voilà. Très limité. Vous avez déjà réservé déjà ma place Nabino. Vous avez un numéro où ils juste là. Au bas de vos écrans. Ma surprise, ils ont tellement ébélé. Ma concours, ils allaient. Bilo kako gagné, ils ont tellement ébélé. Sans oublier des cadeaux. Voilà. Isali. Boya tellement ébélé. Kolia, Komena, Isali. Pourquoi pas tous ces pélés et le mot? Dîner à volonté. Parce qu'ils ont dîner de charité et de fraternité. Merci.
Bonjour, bonjour, salut à tout le monde. Voilà, nous sommes là pour votre service Gédéon Electrical. Oh là 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 là. Vous êtes en Afrique du Sud, Cape Town, Johannesburg, Durbanville, Pretoria. En tout cas, contactez-nous. Le service sera bien fait. You are in Cape Town. We welcome to help you with your work, electrical problem. Our service are electrical, construction, domestic, commercial, industrial. Voilà. Tozali wana pona ko servir bino, en tout cas, Gédéon électricité eye pona ko salela mboka. Awana Afrique du Sud, musala na biso ezali, to misala na biso ezali, kusala électricité, kosala construction, kosala misala ya ndaku, oza na posa ba installele yo DSTV, oza na posa ba salela yo misala nyonso ya ndaku oyo lingi, oza na posa ya industriel, tozali wana pona ko servir bino. Le numéro est là. Contactez-nous sur 061 061 encore 99 et puis 51. Gédéon Electrical, le service pour le peuple. One call, just one call, we will be there to serve you guys. Notre service est tellement bon que vous n'allez même pas y croire. Le Gmail c'est gedeonelectrical@gmail.com. C'est ça notre email adresse. Si vous voulez nous contacter par email, si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, n'importe quel genre de travail que vous voulez que Gédéon Electrical Service puisse faire pour vous, contactez-nous sur 061 061 99 et 51. Merci beaucoup et nous vous souhaitons de bienvenue. Nous sommes là pour votre service. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, c'était là, moi votre humble servante, Maman B52, la mignonne officielle. Et à la fin, vous allez voir M. Gédéon qui est là. Voilà, il est là. Na évité vidéo oyo ernime kokoma ekomela bino ezali Mama Joséphine, Mama Zozo na yebi bino solution. Oyo ezali solution ya ba problème na biso. Ba problème na biso yango ezanini. Ba problème na biso yango eza ba problème ya santé, eza ba maladie oyo eza kati na biso. Ba maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko nanga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ezo détruire la santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango wana compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel.
produit oyo okokozanga yango na ndako na yo te yo oyo oza na problème ya insomnie olalaka te produit oyo eza somnifère ezopesa yo pongi yo oyo oza na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po epesa yo nzoto makasi yo oyo oza na batoxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza kodétoxifie nzoto na yo eza kopurifie makila na yo eza kosukula baveni na yo produit oyo eza na babienfait ebele produit oyo kosoigne yo mpona estomac produit oyo kosoigne yo mpona constipation produit oyo eza produit moko eza kosunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo kokozanga baproduit oyo te mpona santé na yo santé eza na prix te santé eza na prix te yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okozanga produit oyo te yango na yo kopresente yo produit ya aloe vera gel yango soki olingi kozwa yango lolenge nini contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849 na balieli susu plus 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel.